Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Matondo mingi na bandeko na biso ya Tata Ngunza TV ba mesana koyamba biso tuye lisusu bomo mesano kolobela actualité na ngambo ya molimo de bongo lelo tozolobela sommet o esalamaki ya fédération ya Russie na fédération teme Afrique d'une manière générale de bongo makambo ebele le kadage kuna toyeba eloko wana na ngambo ya molimo elingi koloba nini discours ya président ya Burkina Faso l'actuel Ibrahim Traoré tokolobela pe likambo esalamaki na Niger nyonso wana eza englobe na kati ya situation to rencontre oyo esalamaki entre fédération Russie na ba-africain d'une manière générale na Afrique nde bongo tokokende kozwa biyano na biso na oyo tumesana kobengisa pe kozwa ba réponse na mituna na biso nde bongo tozokende lisusu koyamba bomo mesano Tata Ngunza bakokopesa biso lecture nini bango baza nango na ngambo molimo nde bongo tozoyamba Tata Ngunza boye imalamu Tata Ngunza yenge keno mbutamutu matondo Tata Ngunza ingeta bobo mesano ba yenge keno na bandeko balandi bambote na bino banso bana yi ekolo Afrika pai bozwa mikolandela biso nganga Ngunza lwankulwa ntinu Kongo koi na nzama pakasa wapi oyo na kati ya Tata Ngunza TV nde toza kulamusa baindo na pongi oyo Kadia Mpemba alalisa baindo na biteni yiso longonya na tata mokele wapi oyo apesi biso abateli biso bomoi baindo atako mabongisi ya badongolo miso balingi ba-africain baza na nzoto kolongono te balingi ba-africain baza na kimia e bazala ba malere nde bongo tata mokeli lokola mikokela mana maso nde bongo azobatela biso na kokanisaka pasi oyo batindami na ye atindela biso yaki pa vita mfumu kimbangu wapi oyo mpiko misato na boloko apirjaki peni wana ye moko pasi na nzoto azwa fimbu les 10 premières années na likambo oyo asalaki ya mabe ezate kasi pona kofuta pasi pembano baino bazalaki na yango nde moka kozwa na bakoko na biso batelemaka atako ba arsenal ya pouvoir colonial na manduka azalaki nango basopozaki bazwaki mpifo ya kotelama nango ya bakoko na bilaka fumu kimbangu wapi azongaki na 1951 alakaki kipwanza ya Félix Apeko kisami bongo moka kozwa pe bongo na bangunza banganga ngunza mingi pena ni Sonyanzila wapi oyo bali kokoba message authentique ya fumu kimbangu lenge lingela maki pesa mela pe bongo moka kozwa na bana bilaka bapanzani biteni koluka bongo kolamusa baino na ba domaine pe na ba makabo oyo moko na moko azwami azotia yango na service ya éveil ya conscience collectif ya biso baindo pe bongo moka kozwa lisusu na bino mbuta kaina mutombo Bwanyembo Lomande mwana ya Bwanyembo pe bongo mbuta luzitu na sima ya Itando tata mbango dipe tata Mbaki wapi baza na biso elongo matondo mingi na bandi déjà bapesi introduction
toti assiste na RIS Afrique sommet moko euti kosangisa dirigeant africain nyonso pe bongo na l'homme fort du moment Poutine Vladimir Poutine wapi oyo azobunda na l'Occident mobimba ye moko aza ko tenir tête ma tono mingi lelo bongo toye kolobela inconscience ya dirigeant africain bazotala mais bazomona te et bafungoli mato eza kofunga bazoyoka mais baza kososola te et baza kotambola na nzela oyo elongo bani te pe bongo bazosimba kote oyo esengeli te basimba mpona tombwa ya Afilika na lecture spirituelle eza nanu pasi komona Afrique tozaka na 54 états sali bongo Afrique mobimba na yango sikoyo fédération ya Russie aza ye moko kaka malgré tout superficie maza mboka moko eza ekambami na président moko mais tous les restes ba président nyonso bakei komona ye na bengisi bango na sommet wana eza nanu sous forme ya koloba ete boza kopeze te boza nanu léger na balance des fois bosangana bosala mwa poids ya mwa égalité nanga Russie et les cas kutu France Afrique Chine Afrique et puis le cas kutu wa Turquie Afrique na mboka oyo bimikala mingi te pays émergents donc na Afrique oyo vieil continent oyo pena berceau humanité bazo yeba te keza humiliation déjà mais baokima mbangu kokende na sommet wana koko so ezate mais na parti mususu ezoloba ete bino ba africain bogo peze ka soki bosala nini bosangani donc Afrique fédérée, Afrique comme fédération, Afrique comme Royaume-Uni et Afrique comme États-Unis. Comment dire? Donc bazako lo babongo bango bablo keza humiliation mais na version spirituelle et le but est ça langage bo comprendre que il faut bo sangana pour bo kubimisa mutu moko akamba Afrique nyonso sikoyo toye koya na sommet wana yana koi mobali moko abimi na mboka ya Thomas Sankara Mbota Sankara donc réincarnation à Sankara donc Nguizali wana salami à plein jeune âge oyo basamaki deux coups d'état et salamaki yesikoyo la dernière ebo kozwa ngwenda ya Burkina Faso. Alors yambo ya tokota na siki ya maitoyito lobelela Mbotamutu Traoré kumu ya ekolo aza bongo capitaine nde bongo tokotia image wana na ndingisa ya Mbota Kaina nde bongo tokosenga batia image wana ya sommet parti na ye kaka e boyoka mai oye atalisi mai oye alobi nde bongo tokozongela bino lisusu na itando poto mekako décortiquer mai oye alobi ya motuya pona bososoli ya bana mboka Afrika. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique.
C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que
Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Matondo, donc, Babilili wana botali, le potango peto lobaka, banso, na mboka Congo tupe en Afrique, francophone. Et Congo na sommet francophone, oyaza agent publicitaire, ya marketing, agent ya marketing, ya côté ya bapaya. Tolobaki yango, et français et leki, ki Congo te chulu bate lingala te, soit li pete, za ba langue à l'égalité, mais peuple oyo asakapare na langue na ye nde asalaki koma bongo langue moko dominant na bankota misusu donc dominante nde bongo emeli bankota na biso ekomi mutu langue moko ya kolakisa bata mayele langue administrative donc yango ekomi bongo kota moko ndeti ya lokumu ya bakalaka baza plus évolué batangi mingi classe ya bapaya ne ba memi kota na sous makasi donc biso nto sala français comme au top biso matondo kuna ba bengisi sommet ba kete me batindaki ba délégué mais ba président mingi ba kendaki ba participaki yango to ba bongo surprise moko et salami et koy mobali abimi na silence o batandaki te ba kanta za marionnette ba ko diriger aza trop jeune mais maye alobi bampaka o bafandi ba 30 ans ba 40 ans na pouvoir ba kokite ko dénoncer koloba genre discours wana alobi nini d'abord na sengna nous milefu esquisse na ba kulutu ndenge l'africanité oblige donc kiboyinde ndenge zo sengelela akumisi tata nzambe il a fait batena kumisi ba ancêtre pour la mieux comprise na baimboka ya le poso mosusu mais pour mes atalobi génération na ye ba délégué ye batindi ye habité ke Burkina Faso to mboka na bango kato pays francophone te habite délégation donc beli bata génération ne ba délégué ye et to tout na ka 1001e question donc azu ba voix na biso nyonso beli fumuki mbangu alatisi ye parce que position o azanango et to bango mingi ba pesaka jouer bi na muto azana boyebi opesa bi to baka bongo nganga ya mayele akopesaka défenseur te atiabi parce que poso ya défensif oyaza ala difficulté pesa nini po a marquer mais ba pesaka bi na attaquant o aza déjà kuna na équipe adverse pesa nini po atia mungete ndele kola yaza déjà wana e bangunza absent na sommet wana bazwi mingi ba mbula matadi ingeta logique bapesi ye makambo yango alobela yango moninga salami donc la molimo apesi atie maloba na kati na ye alobi mokili ezo changer alobi na lopoto batunaka mutuna pays oyo eza riche na moi na mbula nango eza riche pena baminere ebele me ndenge nini population na ye aza pauvre bafike baza pauvre comment expliquer bazwaka mituna wana te bazwaka biyano wana te donc batunaka mituna me biyano nkatu eloko etungisaka ye bango génération yango wana badélégué atuna mutuna wana toyenani wana biyano eza simple eza nini afrique yana nkita ya koleka mokili mobimba wana kutu eza deja non discutable afrique eleki na nkita mais ndenge nini population na ye aza na misère moko ya koleka na kokelela moko ya donc aza na ba condition moko incroyable déplorable donc bato bakokufa na nzala na kozanga biloko ya kolia mais terre fertile na basaison bambula na ebale bapesi bino elobi kaka ete mpo bozangi kozonga na nzela ya bakoko na bino ça kaka simple et mukolo africain badirigeant africain nge batiaka mbongo na baservice
il y a renseignement et tu vas identifier le vrai message. Il y a libération, il y a l'homme noir et peut-être pesama. Et Moukolande babani ou comme asko batumayele. Au fur et à mesure, bazo simba, bazo tâtonner bisimba simba ningo tolobaki ne bandeli. D'abord simba les faux problèmes. Problème l'Afrique est la spiritualité africaine. Il faut zonga na centre kambabi biso. Ceux qui ont ignoré phase spirituelle. Ndege za la bongo échec na échec. Donc message, il y a libération, il y a peuple noir. Et pesama na bandambu ndambu na chaque président, na chaque prophète, na contre na bamboka o efanda ki bayindo. Mais mobimba ya message, misisa ya message. Yani sika o epesamela, ulenge ya mariage ya mama Kamampasiko na Bruxelles. Bande église kimbangiste na livre Le Soleil apparaîtra na page 10-11. Babimaki ba vandaliser ba pelouse ya paroisse ya Kiré Jean-Marie Vanep. A interpellé ba dirigeant ya église kimbangiste o ya vert blanc to lobela église. Abina bino a lobina bango. Tema bosali est-ce que ezali bien? Et boyebi fumu kimbango ngote. Abi si l'Afrique ba écarté na fumu kimbango. Boye ba ete Afrique et kobika te. Fumu kimbango n'était pas un homme ordinaire. Il était venu spécialement pour sauver votre race. Wana Kiré Jean-Marie Vanep mundele. Aza koyebisa ba diriger église kimbangiste ya papa Diangenda. Et ba tchon na mikanda. Mais tasko conduit wana lelo le lendo ya bachole. L'église catholique n'a pas fallu ezali. Il fallait déjà l'église kimbangiste a réapproprié message authentique ya fumuki kimbangu. Mais akomi kaka Jésus tina fumuki kimbangu et Nouvelle Jérusalem à quelle futilité ne va continuer kaka. Abi bozana de na beta mbonda. Pour jouer fanfare. Mais nous Bible botanga biso ba tout ça ni to kumbeli bino yango. Nous voulons apprendre là le kimbangisme. Mais maloba wana ya kilo ya poids wana. Et point ba service écrit la koita ko kota na processus ya document wana et ba imposer bolamu ya peuple. Mais si on finit mon konza mboka to critiquer batio maboko. Mais ba va pas sango positif. Ba kufa na ba mai na ba zamba bazoliama na ba kufa na ba poka ba kendeka ko tendre Europe to États-Unis bazokufa. Mais ba gisa biso bakani maboko e ba tela makambezo lekela ndenge za ko kende. Toi la douleur passe makasi. Interpellation wana Kumu capitaine Traoré a salé le biso. Alobi Poutine merci au pesi biso blé. Mais mbala ya sima avant to assurer to tiki blé et ba mboka na biso. To zo expérience. Et ba mboka o déjà ba na guerre té et coopération na ezala ya sika. Donc une nouvelle coopération ezala. Une nouvelle coopération. Ya sika to changer méthode. La coopération na biso a risque na biso africain. Risque Afrique. Pour nanini. Pambate ndenge déjà pour tiens ça ko aider biso abi transport déplacement nango. Boko futa terre pesa ba tonne blé en Afrique. Et n'est-ce pas que Poutine déjà aza homme ordinaire té. Et ningi na kosa pona coach sa peuple oyo Nyongo po aliesi bana na bino ya Filika aliesi bana fumu kimbango oyo bino bobotami na makabo bozala ba président ba dirigeant na bibonga nyonso bozwa mibongo na ba institution nyonso bozali ya makabo ya bokoko bobotami nango bokomi kuna hasard te mde petika akomi sibino mdelete te bokomi na ba makabo bobotami nango siko le président o hasard censé na pesa bleto ba problème non ya bana ya yekolo ya ye mais atiki po a débloquer blé à grande quantité ba tonne a pesa ba ndike ba africain ba lia
eza niongo te na phase spirituelle ingeta donc Tanzania risque eza lisusu domination lisusu ya bango mpe eya mpo bakokende kaka kosambaka nango koabrondir yango bakende kaka kosakaka na yango soki biso te mibana bino asali bakufaki na basu na kodomine biso donc soki esengaki ke biso to réagir toyebake botika ble wana soki bokosomba ingeta bosombi mais ya kozwa yango gratuitement non parce que tokoma susu chargé davantage est-ce que bazosusula biso malamu ingeta na phase spirituelle il n'y a rien pour rien tout acte c'est prise à compte nde bongo lelo coopération oyo ya sika efaki esalama biso bapays africain nde topesaka bamondier wana valeur po connaissance ya industrie monétaire eza te pouvoir monétaire na bafoye na biso eza nango pe te donc il a fallu totika kozwa mbongo ya bato wana basomba baminere na biso mais il a fallu plutôt baminere na biso boyoka malamu tosala échange topesi bino minere bozoluka parce que bino boadia na évolution scientifique plus avancée que biso on reconnaît ça mais début à connaissance c'est nous. Il faut tout la transfert technologique. Tout ba scientifique na biso. Ba physicien na biso, ba tamayele ba domaine na biso o baza qualifié. Nde bango bakende koyekola technologie wana. Boyebiwa wana. Nde topesi bino minéré. Sans eloko wana nkatu. Ndenge risasa na guerre boye. Aza na connaissance oyo Europe ayaka ko dominer biso siko fo biso bandeko na biso ba yekola boyebi wana to kele ko somba ba jeun orekutu to ba pepsa ta semence mais donc veut dire pa pesa biso mbisi ora pesa biso ndobo po bino mo boye bo sengi mbisi apesa ndoka mbisi nde ko zwa ka biso zwa mbisi bongo comme esclave parce que ozanga ndenga okende koloba mbisi libali ingeta ekosila kaka et wapi o bango bakodomine sur biso alors na siècle oyo toyaki na bilembo misato bendele toye bongo na cycle na Simono Anza et toye bongo na ekota molimo connaissance. Donc, il est comme mata, l'homme noir, il faut avoir l'indépendance. Il faut indépendance spirituelle et débloquer ma branche restant nyonso. Et que les kate, il est comme oyo, bakita, bamata. Ce qui yo ne bon salité, oya roya akosala. Ce que oya salité, oya rolanda akozaka mapo asala. Ingeta. Toye koya. Même to somi ba tracteur wana to sala tracteur ebebaka ba pièce nango ba kotekela ka biso dépendance ezaka toujours. Donc il a fallu to ba ndenge nini ba sala ka banini ba tracteur wana ba engin wana des hommes capables to la bona mboka Afrique baza. Mais lokola ça ko négliger partie spirituelle nde mai pesa nini kanga meli biso. Matondo tata. Mituneza. Bon to parachute na les boss à sommet wana biso kuna francophonie wezana nous bêtises ezana nous ridicule Canada aboyaki francophonie abi dépense inutile mais ton limite dépense wana pour sima mupaya ils ont honneur wana lukumu wana nde ekotondisa sani ya congolais na bakinois ya congolais landa nkatu donc tozomi susu na kokela makasi les boss la sommet on a coup d'état oyo olobelaki na Niger isalami président wana aza pro Putin Macron te président oyo babeti coup d'état mbuta mutu Mohamed Bazoum
Mohamed Bazoum aza pena proche mingi ya Macron pro Europe donc pro France. Président Eli ndenge bazo benga. Voilà. Premier te ba bazalaka bon président Eli ben lié et pas ba machine on est à cela qui on a ba voir on a bazo contrôler bazo manipuler biso parce que tu as la maîtrise ya technologie on a té. Moni donc mutu oyo a contrat ki banka kambuta kabangi a contrat pena bango a contrat ki ba yebiango qui a imposé oyo ya moni malama ko imposer de faire échec dans l'Occident. C'est ça que nous voulons. Tolini échec ya batouana. Vous avez réussi quand on a commis banzambe na mukili. L'on propose Dieu. Dispose. Yango esama na mboka Congo. Ingeka. Toye koya. Coup d'état wana esalami na président Tiani azui ebonga. Donc population na armée basaliene na bango na putis. Donc to sali putsch. Ingeta. Donc ba valider yango mais ta siko mikolo eyaki kolanda ba menace ba déclaration Grande-Bretagne, États-Unis, France, ba condamné yango, c'est dia ba condamné yango. Mais population et leur sali le temps a évolué, le temps a changé, ngonga et bongwani. Saison peut changer. Population Niger wana ba kei na ambassade ya France. Ba kitisi drapeau français, drapeau ya France. Ba matisi drapeau ya Russie. Pe ba tumbi drapeau ya France na ambassade na bango. Est-ce que le kwana lobini? Ba vandaliser penza ba buki penza ba mata. Ba tie moto na ambassade. Donc pour dire que domination française c'est nini aba. Donc ba déjà goko ya acte wana nani alati ba jeune garçon wana. Ba kende osama makambo wana. Donc mu pepa kwa tulendo o tolobelaka yango yo déjà ebandi ko salama parce que tozo buka manga na moko mais yezwa ngonga na tire décider ote mabité likolo moyinda boko tana ndaka mama tanga mbula mu pepe seni eko sinzete na manga oya mubesu ni agote asani ko ya kaka donc devant la tempête l'histoire mille ou non mille boko kwe ya kaka donc toujours comme histoire il y a présent et l'Occident a kotikala kaka maître ya mokilité et ngonga déjà ekoki et yoka siko baba lobi ba ko inter ba pesi 10 jours na kanisa to une semaine c'est dia o tout ça ba ko intervenir militaire ba zong sa président élite oyo population zo kizengo yoka mana bato ba nyokola biso pona nini ingeta parce que basala eloko moko franc-maçon wana veut dire ba secte bango ba nango wana bondoki wana baza nango tous les dirigeants ba kota na kati wana donc obéissance soumission na maître nani maître kuna mundele ndio mona ba okoka to parce que bondoki wana ba parti ba signer kanga bango nzoka las peuple africain eza makasi koleka ba oya bango wana ali bongo papa na ye aki maître à loge ingeta mona pe koya ba introniser pe maître mais à quel sommet na Arabie Saoudite na ba pays arabe ba beti réunion atikali bongo kizengi bedi boite soki franc-maçon eza makasi ninga nini et défendre yete moni donc na habité donc mutazune ndako ya carton ne basala biso aba ndako mabaya na détriment ba ndako matériaux durables. L'Occident m'a déjà échangé et yonde koza na ngambo wana yeba ete kolala kolamuka et tozo mona mbongo na histoire eza bongo kosalama et yeba malamu ete libanga moko te kotika likwa libanga mususu ese lobama na mkana ba mongo bakumba ngonga ya shit ya l'Occident déjà tukomi pembeni emona na kwasa bazokoya bakita bamata il a fallu kimbango il a fallu une longue période pour que l'homme noir a acquérir maturité spirituelle déjà la phase à molimo déjà baindo mpeve santu mpeve kia batata bampungu tulendo eyali na mboka Congo pe epanzai na mboka Afrika bakita bamata na baye batangi kelasa le poso pembe tala kaka pembalu ngazo pesa mate ya moko Thomas Sankara tani kaka na mboka na bango na
mutamutu Traoré tatu français na ye yamboka na bango chose ya bango sioj donc atangi bato patani na mikila bapaya meta bango na ba institution na présidence ba sala nini pedi mate ya wana ils ont fait échouer biso davantage ngongi koki bongo ba makabo ya mbotama ezwa isika pour l'émergence ya Afrique matondo mingi tatangunza mokutuna penze ezali kozela oyo yambo ezali tofandi awa na mboka États-Unis kasi bolobi ntango bazopesa biso biloko ndeti bacereale oyo Vladimir Poutine apesi na Afrique tozokota niongo siko boni bokoloba na bato oyo toza na bango awa bakendaka kozwa biloko chaque samedi soki jeudi soki mokolo nini wana bakendaka kozwa biloko fele eske wana pe bazokota niongo ou bien wana eza nango eloko moko te na spiritualité motuna yango wana liboso avant ke toke na mosusu la spiritualité za biloko mibale kaka bilembo na maloba lesali base ya spiritualité na ngambu moko tolobaka yango tosakaka mpona bayinda moki bayindo à l'étranger na bandombo to losambo na biso ulenge ya kibokonzi ya kimpevi oyo toza nango États-Unis a bénéficié suprématie na deuxième guerre mondiale wapi oyo bombe ne ya Nagasaki na Hiroshima Iranium mwana zongo na mboka Congo et Congolais zwa $1 ta bénéficié te to kangeleka wana so bana baindo wakizwa biloko wana ingeta donc dette coloniale dette spirituelle et il faut bino bofutaka parce que sans minerai ya mboka Congo sans minerai Afrique en général les États-Unis a sa puissance parce que a bâti l'économie après deuxième guerre mondiale à ça belé na suprématie zoaka comme puissance mondiale maton ndeko loba ndenge bazozwa bongo eza nango nyongo te parce baza ko récolter nde oyo bakoko na bango balonaki soki tolande bino na bokeli tobi malamu ngeta tozo telema na ngambo na wana ndenge bayini baza ko parce que baye pauvreté mtati en Afrique poso pembe mtati pauvreté aux États-Unis ba base nisa partout yep na échec en Afrique donc yep ta mené à pouvoir militaire Europe c'est les États-Unis donc na ngambo wana toza ba victime donc toi na raison ya kozwa ka die azo bandako bazo bandiko bakeni bazo na sens wana na particularité toi na droit parce que population a za ko bénéficier te yem tatie moto na zamba pozwa banyama donc toza ko telema wana iza kokosote na lebongo baza kozwa mais eza wana photo meka ko réduire ngo mais iza kokosote na bandiko baza kozwa pour toi na raison so to mboka o parce que bango ba détruire politique en Afrique ba tani ba dirigeant na biso prise en otage na kutana bango na bonzambe na bango bakumbeli biso nzokeza bosatana nde salike bakoka te kopesa biso bilei vie malonga salaire malonga kelasa malonga na mboka na biso moya tozo rejoindre siko ba mboka na bango ndenge bango baza ko détruire Afrique matondo motona musoze zali na kolanda bino malamu bolobi mupepa patulendo est-ce que mupepe wana ezosala par rapport ya oyo nesonga ndila salaki te ya kotinda lettre na Vatican ya kotinda lettre na France kotinda lettre na États-Unis nde mupepe na lelo komi kosalama na epe soki bokobalisa yango na maloba oyo ingeta kasi obengi nesonga ndila timula sinzela zala morboza libela batu mais ataza mwana mukie ata yebi kutu koloba te ata yebi kotanga te soki yemta yebi nzela bosani bolanda ka po nina zamba kobunga mkileza zamba eza jungle bokobunga bokenza mususa mabe da bolanda ka oyazoloba nyonso esala masi basakola yango donc tozofula ka moto wana epela IDPS na catholique il faut moto wana epela comme ça catholique Congo de la titre symbolique parce que pouvoir spirituel il faut na mboka Congo mon libération spirituelle ça makala eza exclusivité à Congo pour mboka eboti mobikisa baino fumuki kimbangu donc il faut catholique abima bible ekobima kaka donc rankini wana na oya koya na sima ako continue ba mabe catholique nde mutautaka mabe donc na Afrique nyonso bazala ba catholique te kaka congolais bazala po bango bazala kaka ba number mais ba semer ya désordre ya trouble l'église catholique ba kokende donc rankini wana eko mataka kaka donc monike bonzambe oyo elalisi batu
c'est le christianisme. Maman, on est comme catholique. Parce que les catholiques, déjà, comme un coincement, conflit à pouvoir en place, et bah coincé, bah on les bah coutani pena na mukua, et bah suimi nous catholique à kobima kokende. Pena l'église etikali wana. Papa, moi je me kende. Moi et comme bena ba pena boye ote la Bible, pasteur ba betio. Ba mission bena fote à sikoyo. Libération to sali anini ya Congo. Et bah pasteur le belé ba ko vutu kapena na makofi na population comme dans ça mbenu pepe wana mpepe. Et ça au secours dini même faut me gimbango à quoi agir mu pepe la ta jeune mona ka ba jeune wana mpepe la ta bango. Que pasteur oye pena o tema ba Jésus na Bible no ba mo betu na église na yo. Donc il faut se conformer na message authentique local ya fumu kimbangu nde ye wana nyoka mapona baindo andeyo na ye nana sala boloko lokola ye na baindo azala te da nyokwa mi pona pasi ya papa diangenda te pona pasi ya baindo nde bakangi abinaza mvuluza bandombe nde bakangi fumu kimbangu parce que ça ko interpréter Bible de sa façon moni donc ngonge koki et indépendance spirituelle. Déjà, ils ont salama. Donc, pépéane au kumbango. Et catholique, là, ça, maison mère. Là, yem ta kocha, yem ta boti, binza, ba boti, ba mukuna, boti, ba kizamina, sogi, ba nani, sogi, ba deniles, ba boti, bota mikuna, tout ça. Ba kokende kaka. Ba ko, ba nanani ko beta maliboso, mpepe o ekoya. Soki, ba mpese mpepéana, et bandaki na diaspora. Ba combattant, logique, les amis, ba diaspora, il faut interdire les Africains battre la Bible était dans la bapaya. Mais ba ko bongo lango, ba ko infiltrer lango et bon à mi-sens. Et comme nous contre pouvoir, nzoka ba dijon na biso pe bazo bunda pona bolamu na biso population bien qui bazana nous na singa ya l'Occident. Il faut to pousser en poussant, il faut to kata. Ya moni ba église kimbangi c'est to lobela pe bongo ba religion africaine. Tozalaka na contre courant na pouvoir pour te bige bwele oyo ana singa soso na ngala na singa fona pousa ça na kate singa pona longole mesh ya moni basuki bato bachaka ikanga misoso na makolo so otiki musika eko kata ye donc décision ya Congo toza musika na ngote ya moni to yakate na rencontre na kubundi sa pouvoir en place mais tema que église catholique ayebine massive wala ayebine secret wana te ayaka na contre courant ko bondisa pouvoir en place et lelo omba loyo suka na ye azokende matondo tatangunza to consommer ngonga mwa mingi vraiment to sengi na bino na moins quelques minutes pour clôturer l'émission pour to kompenza mulai mingi matondo déjà makambo za ko beba awa Mali na Burkina Faso ceux qui CEDEAO attaqué denga zora soutenir na Europe wana ceux ba attaqué Niger ba beza acte ya guerre ba ba kota bitumba wana makameza konvanga ma déjà donc africain na mtu makasi ni akonyoka makasi ozani pene bilo le okufi parce que crise alimentaire za makasi na Afrique donc sans souffrance za douleur d'affrontement sans pasi ya mama mwana kubota mate il faut africain yoka pasi wana posikoyo tobota bolam tobota conscience collective togonyoka et qu'elle a dit manière dit notre donc tazo maîtriser ngo azate donc peuple a déjà ebandi to milengela balona kanzete na mabela muninga te et moins kutu batonga pe na bela muninga te po mukolo mabela zaka mukolo mabele na étranger bateka mabele te otengi matériaux no mabele tikali aba autochtone ba natif nango et to ba ete o tout ozwi na mikile bapaya soki ezongi Afrique te ezami ya yote ngonga ekoki fumukimbanga la kaka bana na bino bakende koluka bien être mikile bapaya mingi bakufela mode devient bapaya bakozonga soute bamona ba boti na bango ngonga ekoki tolengelaka parce que kuna mkanda na baloba akoya kula moyibi événement toka mpepa kwa tulendo na ekoya il mania dit notre déjà Ukraine a comme dans kobeta oyebi ba missile comme le côté na Russie na Moscou déjà et déjà comme ko faire énerver Poutine parce que Poutine a dit guerre na Ukraine Biélorussie mais ba comme ko lancer ba bombe bibundeli na kata Moscou
Donc, neto kende, ça peut dégénérer un moment à l'autre. Tous sont déjà prêts pour te battre là-bas, moi, je ne pas battre l'homme noir est unique. La race, prêt. Comme ça, Chinois peuvent comme si un c'est possible. Va traiter Missou, Moni, Zolo va traiter, a des couleurs wana. Mais Moïne est unique dans le poste wana. Donc, tous en le dans le poste na biso. To baby sa yangote, to bat ka ba valeur au to botami nango. Kama te lobby zoya Afrique pe bongo puissance comme pe bongo ba mboka na pe sommet sami en Afrique. To aider ba mboka na neto aida ki bango. Moni mokili ya tourna lelo mikole e ute koleka. Koko na bango Abraham ayaki koluka blé. En Afrique. Les kisusu o lelo za fondation na bango. Jacob, les 12 tribus na bango koluka blé. En Afrique. Mais là si ko yo makisa amemi poignon so ke esposenga commander blé na wapi. Na risi, nan klaba paya. Moni kutu le bazwa ka onsusu 95% sur mané bazwa ka Europe. Donc 5% est en Afrique. Donc Europe a kufanzala parce que déjà azang déjà Niger wana zoyoka compagnie bimba areva ezwa kaka iranium wana bakenango kuna pona basa nango courant. Donc Europe peut rebeta mana lotilique ndenge tozanga de lesage de tozanga courant. Europe pas donc azaka kutu na courant. Courant naye Russie. Les pe ba komina rando tomilengela pambate Europe et surtout France à sala biso mabe Belgique. Ba on est wana ka bazana le poso pembe en général et ba comme na déclin ba kobetama ba kita ba mata. Et ngonga ezako donc tant ils ont joué na désavantage na bango. Donc déjà bazali ko perdre ba pays oyo bazaki ba mettre. Donc volonté divine, volonté fumukimbango et comme sikoyo ko salama sans intervention ya mutu. Sans munja moka tiango loboko fumukimbango na mpepe Afrika ni kokeleli atambusa manaka. Donc bazokata elamba paya tayer. Api on forme pose ekoka. De au moins mambo salam ba coup d'état ba des autres ba kata parce que la kata lamba eza et c'est ngoté da passe ba kata lamba pas parce que mesure parce qu'Afrique ya ba koko na biso ke zwa molato ya sika ba des gens ba na conscience que baza ba sali nzambe na parti politique ba mema ba réforme ba mema Afrique na émergence fumuki mbango aza pièce maîtresse ya d'école ya décollement scientifique technologique économique et politique fumukimbango aza inchangeable. Number 1 topé ça y est ondima ye kati na biso kati na ye et Afrika zongela lokumu na ye mwana yambo kati na lomuna mokili mobimba matondo mingi balandi na biso ya Tatangunza TV topesi bino lisusu matondo koleka na ngongo bopesa kolanda biso na banzi moko na moko azwi biteya pe a comprendre des messages ni Tatangunza ningaka yebisa biso du point de vue spirituel. Ndebongo en tout cas topesi bino matondo mingi, topesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya. Matondo mingi. Matondo.